Allô, allô. Allô, allô. Atata wa mama bandeko. Topesi bato nyonso mbote oyo bakolanda live ya lelo ngai kunata. Na live ya lelo tolobela toujours makamba Congo Brazzaville. Congo mfwa. Toloba su Congo mfwa te. Omoni que Congo Brazzaville yango tellement ekoti na kati ya cerveau. Tozokoka ko se déconnecter na Congo Brazzaville yango te. Congo mfwa. Congo mavula. Ezali Congo Brazzaville te. Brazzaville azaki koko aza koko ya Clarisse Akwala te. De Brazza aza Clarisse Akwala te. Nga naza na kati ya Sassou Londres te. Naza na kati ya Congo Brazzaville te. Non. Naza na kati ya Congo mfwa. Congo mavula. Boyaka biso na bakombo oyo toyebi epai ewuta te. Toyebi identité ya bato wana te. Identité ya bato wana ezali franc-maçonnerie. Ezali kobloke bato. Ezali sorcellerie. Ezali envoûtement. Ezali escroquerie. Ezali lokuta moyibi. Ba politique du genre. Ya ba lesbienne. Ya ba PD. Bolingo ya kokosa bato. Bana ya Congo mavula. Bana ya Congo mfwa. Topesi bino mbote. Nga komola nga Clarisse Akwala. E de Brazza atikala kozala koko ya Clarisse Akwala te. De Brazza aza moto moyibi. Moto ayaka na franc-maçonnerie. Oyo abloka biso mboka. E bakadia mpemba. Bato bazali aveugle babandi Olanda. Ebo mwani siko ndenge nini na kati ya la mairie kuna ezo ningala kuna na kati ya la mairie. Na kati ya la mairie ya Brazzaville bozo yoka ndenge nini ezo ningala kuna. Parce que Jean-Luc Kamani tozo pesa losako, tozo pesa matondo, tozo pesa longonya na Jean-Luc Kamani. Jean-Luc Kamani azali pasteur ya Congo Kinshasa. Alobi bino abeleli. Alobi bino bato ya Congo mfwa. Ya Congo mavula. Bozo mona te ezana éléphant mususu. E yango siko to moni éléphant. To moni éléphant siko éléphant ya délivrance. Éléphant yango ya délivrance troisième éléphant. Mutu ya troisième éléphant oyo akenda ko bomba na kati ya la mairie ya Brazzaville. E bato bakenda ko bato basala na kati ya la mairie ya Brazzaville bango. Bino boye bato bazaki ba maire wana. Nakanisi kolela azaki maire ya Brazzaville te. Koleka nani na kolondele. Asali 15 wana maire ya Brazzaville. Bakanga mboka. Bandoki ya Congo, bandoki ya Congo. Yo Hugues Ngolondele. Banana tata na yo. Emmanuel Ngolondele. Oyo azalaki na kati ya bakobenga ngo nini? Bakobenga ngo nini? Sécurité d'État. Oyo azwa bangongolo nyonso tu atia na sécurité d'État. Maintenant yo Hugues Ngolondele ko suka na la mairie. Alors boyebisa biso sikoyo boy. Boyebisa biso sikoyo belefon eza nini? Ba symbole eza nini bino ba franc-maçon? Bino ba esclave ya baninga mibali. Boyebisa biso ba symbole oyo sikoyo tozo zwi ba symbole yango oyo de Brazza atikaki. O bino bokanga bana mboka. Bino ba maire nyonso tu o boleka wana na kati ya la mairie ya Brazzaville wana. Boyebisa biso ba éléphant ezali nini? Bino ba ndoki. Ba franc-maçon. Ba esclave ya baninga bato. Bato batambolaka na mikwa bato. Na moyibi na ke
bofa la mairie à Brazzaville, bofongola la mairie à Brazzaville, bakadjam pemba, bamiyibi, bofongola la mairie wana. Alors tozo tout na bino sikoyo, de Brazza wuta wapi. De Brazza zai koko na bino. Azai koko bakolela. Azai koko ya bangolondele. Azai koko ya Sassou Nguesso 8%. Azai koko na bino. Bo kamati mi kwa ba moto bino bo yebite bo yena ngona kata ndako, na kata mboka. Soko côté. Bozwi baba, mi kwa bato mususu bo yena ngo, bo tunaki ba Congolais. Bo tunaki ba Congolais ko biso to lingo ya na mi kwa ya de Brazza. De Brazza ko akanga mboka na biso. Bato baso mona pasi na kati ya Congo, mboga ezate mbongo nyonso ezo kenda ba milliards ezo kenda na kati ya mausolée lokuta moyibi. Mausolée mikwa ya de Brazza o akuta na ye kuna na kati ya Italie. Ba mafieux. O motinda bato ndenge nini? Bato baso kupa nzala na kati ya Congo, mbongo ezo kenda pana mausolée, pana ba cimetière ya de Brazza. Ba milliards ezo kenda pana ba cimetière ya de Brazza. Alors que bato baso kupa nzala na kati ya Congo. Tambola na mokilo mona ba escroc, tambola na mokilo mona ba mafieux, tambola na mokilo mona ba franc-maçon, tambola na mokilo mona ba esclave ya baninga bato, tambola na mokilo mona ba esclave ya baninga bato. E bino bato diaspora, bino bato diaspora nyonso bani kuna na Toronto kuna, na Canada, na ko citer kango toujours. Ya Bernard Pongi, Pongi Bernard. Yo kanisa ki yo ko sakana Clarisse Akwala. Yo kanisa ki yo sakana Clarisse Akwala yo Bernard Pongi. Tata no azalaki nani? Asaki dignité la kata mboka na te. Bon répondre ba question. Bino ba franc-maçon. Boso bloqué diaspora ya Toronto. Boso bloqué diaspora kuna ya Los Angeles. Na sirène na yo wana o azo lata ba suki bato ba kufa na mutu. Azo lata ba suki o bato ba kufa na mutu. Boso sa ba dédoublement na bino na ba voûtement na bino. Bon aussi ba combat Clarisse Akwala. Bon aussi ba combat Clarisse Akwala. Kadjam Pemba. Yeboko Bernard Pongi quoi fait ko boya ka lokola ya Sassou Nguesso 8%. À force ya ko lobaka Sassou Nguesso 8%, tala coiffe na yo Bernard Pongi tala coiffe na yo comme siko ndenge ya Sassou Nguesso 8%. Bino nyonso bokena na YouTube ya Bernard Pongi bokena kotala coiffe ya Bernard Pongi. Et comment yake comment bino ba franc-maçon, ba esclave ya baninga bato. Yo Bernard Pongi yo ya simba komba Clarisse Akwala olobi nini? Wa loba nini? Ba franc-maçon. Bato ba kosa lisuba. Upade sa makila. Bino batali suba bokanisa ki to mona bino te. Bozo bata mana sima kuna pona bo kosa bato. Siko bo kangami sikoyo. Wapi différence na PCT na bino. Wapi différence na UPADES na PCT. Wapi différence. Wapi différence na ba koko na ba cobra. Wapi différence. Bino batali suba. Bino bato bo kosa lisuba. Ba esclave ya lisuba. Ba simba sak ya lisuba. Na moninga moto. Wa bilo na bino. Wa bilo na bino na kati ya Congo, wa bilo na bino. Oko kota na kati ba loge maçonnique. Bozo sala ba salut maçonnique bo kansa to mona ngote. Siko to kangi yo Bernard Pongi. Obimi na polele obimi na poisa. Na sirène na yo wana, na femme de nuit na yo wana. O azaka na Los Angeles wana. Femme de nuit. Ya Bernard Pongi abimi na polele abimi na poisa. Na yebi pa abutite. Yemoko mi bimisi na polele na poisa.
ye moko amibimisi na polele na Poissa aza na femme de nuit oyo aza na Los Angeles atiaka basirene atiaka basuki ya basirene abimi na polele abimi na Poissa ye moko natikala kotanga kombo na ye te sirene yango ye moko abimi sirene ya Bernard Pongi Bernard bato basalaka banvoûtement basala dédoublement eki dédoublement na yo sikoyo ebimi na polele ebimi na Poissa yo Bernard Pongi tambola na mokili omona bandoki tambola na mokili omona association bandoki na kati ya diaspora bino ba franc maçon deuxième génération bobimi na polele bobimi na Poissa depuis batata na bino bakanga politique ya mboka wana depuis bakoko na bino sirene moko abimi kuna na Los Angeles sirene ya Bernard Pongi abimi kuna na Los Angeles femme de nuit ya Bernard Pongi abimi kuna na Los Angeles botuna nga awuta wapi awuta na France na kati ya politique ya nani ya Nicolas Dupont donc asali ki franc-maçonnerie na ye na kati ya politique ya Nicolas Dupont ale akimi sikoyo na kati ya Los Angeles basirene balesbienne bamason natikala kotanga kombo na ye te natikala koyeba ye te eye moko abimisi na Poissa sirene ya Bernard Pongi femme de nuit ya Bernard Pongi abimi na polele abimi na Poissa ebino bafranc-maçon nyonso tu bobimi na polele bobimi na Poissa bafranc-maçon ya France ya Canada ya Amérique bobimi na polele bobimi na Poissa bafranc-maçon bakanga mboka de père en fils en petit-fils bandoki ya Congo epe na nsima moninga mobali Sassou Nguesso 8% que kaka Sassou Nguesso 8% moto azali na ndoki lokuta na bino bobimi na polele bobimi na Poissa na yo ya Los Angeles awuta na France epa ya Nicolas Dupont femme de nuit na yo ya Los Angeles awuta wapi awuta pa Nicolas Dupont bandoki ya Congo soki omoni lisanga bandoki soki omoni diaspora bandoki belela tozobelela enatikala koyeba sirene wana te ye moko amibimisi na polele na Poissa lokola Isabelle Nkunku abimaki na polele na Poissa Nicolas Braza Paris Info alobi akanga manzakala e basirene yango bakoma bima sikoyo toyebisaki bino ko basirene bakobima e basi babimi Stella Lutaya Brigitte Aliénation Sicilienne Kapati bazala kati ya diaspora Corinne bazali ebele tokotangaka bango na bakombo nazoyebisa bino oyo batata na bino bazalaki na kati ya franc-maçonnerie eso bokosala solo na bino bokotianga komba Clarisse Akwala te parce que nasala lioto na bino te nazali na kati ya bafranc-maçonnerie na bino te nazali na kati ya baloge na bino te nazali na komba ya Clarisse Akwala ezali oyo bino bokosakana nango te bokosakana bapapa na batata na bino bazalaki na kati ya bafranc-maçonnerie bokosakana batata na bino bazalaki bakomba batata na bino bazalaki na kati ya franc-maçonnerie bokosakana komba Clarisse Akwala te lokuta bokosi comment moto soki alali alamuki akasi nazoyebisa bino franc-maçon bokangami sikoyo bino nyonso bokangami bino bafranc-maçon ya France ya Canada ya Toronto ya Los Angeles bokangami e tozoyebisa na bana ya Los Angeles boyebaka sirene moko azali kuna oyo awuta na France azali sirene aza na misala mabe bofongola miso azali na misala mabe azali sirene awuta awa na France akeko bata makuna na kati ya Los Angeles aza sirene alata basirene alata basuki ya bato baso bakufa azali on affinité na nani na Bernard Pongi
epongi Bernard babimina polele babimina poisa association yaba ndoki yaba franc maçon yaba loge maçonnique ba esclave yaba ninga bato soki omoni association ya bato ya likundu esengeli obelela soki omoni association ya bato ya likundu esengeli obelela bon eza kuna na Los Angeles antenne ya bandimba ezali kuna na kati ya France na kati ya Isidora ya Tonga e antenne na bango mususu nani Malalu ake olongola bilamba devant bato nyonso tu UPADES atuli mwasi ya UPADES sasa akenda kolongola bilamba na miso ya bato UPADES akolongola bilamba na miso bandoki ya Congo bino so mona moto moko asali 40 ans ye moko osuba mona moto moko asali 40 ans kaka ye moko ba complice basate lokuta siko ba complice yango babado bima siko e ba complice yango basala kata France wana papa nanga Reza na pesi mbote Reza nga nayebisaka bino na tango la nuit du poule Reza des As nayebisaka bino na nuit du poule nalobaka na bino na nuit du poule ke boti konyonga bato batelemaki balobaki nini balobi ke nuit du poule wana azofinga basi nga nalobaki nasalaka video naloba nini nalobi soki eza na mibali oyo bazofinga basi ezali basi moto balakisi bango kofinga maintenant makambo nga naloba wana Reza yango oyo sikoyo se confirme nga nayebi epa sirene wana abuti te avanda na Los Angeles alobi alali alamuki alobi ke ye akofinga Clarisse Akwala nga alobi bon finga Clarisse Akwala fingi Clarisse Akwala maintenant alobi econfirme makambo nga nalobaka ke mais ezali basi moto balakisa mibali kofinga basi mais mpona nini soki moto ala nuit du poule azofinga basi mibali musu batelemi balobi ko non ye azofinga basi mais yango oyo sikoyo bomoni Reza makambo nakoloba yango oyo ebimi mwasi wana nga nayebi epai awuti te alali alamuki naki sirene na ye alobi ko ye asiba Clarisse Akwala mais nga nayebi ete bonyonga te ko bango balobi ko biso tozofinga basi moto balakisaka mibali ndenge nini bafingaka bato nayebisaki bino te nalobi bokenda kotala ndenge nini basi basokola Clarisse Akwala na kati ya internet natikala koyeba bango te na mosusu abimi azala kati ya Los Angeles azalaki wana na kati ya France akimi France azalaki na kati ya franc-maçonnerie wana na Nicolas Dupont akimi France akomi na kati ya Los Angeles maintenant alobi ko ye sikoyo akoki kosimba kombo ya Clarisse Akwala nabi voilà e kaka na video na ye wana sikoyo nazopesa réponse na bato bakoloba ko non bato la nuit du poule bazofinga bato mais ezali basi moto balakisa ndenge nini bafingaka bato e bino bakotuna ye soki bino olingi oyeba mwasi wana bokende pa Bernard Pongi Bernard moto alokuta manipulateur ayeli bino manifeste botala bato bayeli bino ke biso toza na solution mpo na Congo mais kaka bato baye na solution mpo na Congo kaka basi oyo baza na kati kuna bakomofinga bato est-ce que bino bozomona ke logique ezali wana bino bolobi ko bino bozo éveiller ba conscience bino boye na manifeste manifeste yango ezali vert jaune rouge ezali wana maintenant kaka bato ya manifeste wana bakomi siko kofinga Clarisse Akwala est-ce que c'est normal bino bolobi ko bino oyi changer mboka non bino bolobi ko bino bozali bato bozali na solution mpo na Congo mais donc solution na bino mpo na Congo eza mpo na kofinga Clarisse Akwala
bomoni bato ya lokuta. Bomoni bato ya lokuta. Donc manifeste na bango ebimi déjà lokuta. Ebimi déjà na moyibi. Ebimi déjà na escroquerie. Ebimi déjà na ba sirène. Ebimi déjà na ba femme de nuit. Manifeste ba bimisi, ebimisi déjà, ese boti déjà sirène na monene. Ese boti déjà mbuma lokuta. Ese boti déjà moyibi, jalousie. Lokuta monene. Na kati ya Bernard Pongi na sirène ya Los Angeles wana. Makambo nazo loboyo reza. Eza bosolo. Etambola na mokili. Omona ba franc-maçon, omona ba sirène. Makambo nazo lobo eza bosolo. Comment motalali alamuki, comment Clarisse Akwala. Clarisse Akwala. Bino ba franc-maçon. Bino bato mo pesa bato. Botalanga bata UPADES, bata Lisuba. Ba le moto na bango Gervais Mbumba. À ciel ouvert, ba le Gervais Mbumba. À ciel ouvert, moi. Bata Lisuba. Ba ndoki. Et puis bango ba lobi que bango bazana proposition ko sala pona Congo lokuta. Bino bata UPADES, bozana lokuta. Bozaba sirène, bozaba homme de nuit, bozaba femme de nuit, bobimi na polele, bobimi na poisa. Manifeste lokuta, manifeste moyibi. Babimi se manifeste na komba Clarisse Akwala. Ba franc-maçon lokuta, ba franc-maçon moyibi. Manifeste na bino obimisa ngo pa Clarisse Akwala. Manifeste na bino obimisa ngo pa komba Clarisse Akwala. Bino bana ba franc-maçon. Bino bana ba aveugle, bino bana ba esclave. Ba apprenti maçon. Ba compagnon maçon. Bato baza ba esclave ya baninga bato. Alors franc-maçonnerie banda wapi? Et franc-maçonnerie huta wapi? Bino ba franc-maçon. Franc-maçonnerie huta wapi? Et franc-maçonnerie banda wapi? Voilà. Et Clarisse Akwala mutatina ibino osa manifeste. Mais uta nga bato mutindo abu. Bo osa manifeste na bino lokuta moyibi. Bana ya Congo mfwa. Bana ya Kwilu. Bana ya Mavula. Manifeste ya Bernard Pongi wana ezali ya lokuta moyibi. Ese boti deja sirène na monene. E sirène na monene ngo azali wapi na kati ya Los Angeles. Ese boti deja sirène na monene. Ese boti deja femme de nuit na monene. Manifeste wana ya vert jaune rouge wana. Manifeste ba jalousie, manifeste ba escroc, manifeste ya ba kadia mpemba. O ba tata na bango identité ba to yebi te, to yeba komo na bango te. To yeba pa ba tata na bango ba wuta te. Lisuba, Malalu, Mapingu ba Bernard Bongo wuta kwa Burkina Faso. Alors bino wuta wapi? Wope sa identité na bino Bernard Pongi Bernard yo wuta wapi? Isidora ya tonga wuta kuna na Cameroun peuple sawa. Ba kanibalo bako lia bato kuna bakima na kati ya Congo mfwa. Ba ndoki ya Congo ba bimina polele ba bimina poisa. Soki bino okanisi go ezali kaka kiki ya ngwali mamota wuta na Congo Kinshasa, mais ba tata na bino pe ba wuta kote mususu. Oh motindo bato démocratie bino ya 2 poids 2 mesures. Bolo makambo kaka soki si ça vous arrange bino bolobi. Et si ko bino moko ba franc-maçon bimina polele bo bimina poisa. Bo sala ka démocratie te, bo sala ka ndeki franc-maçonnerie, bo sala ndeki sorcellerie envoûtement, bo sala ka ndeki PD, bo sala ndeki ki lesbienne na kati kuna. Politique du genre. Et bo sala ka ndenge moko na sasunge so 8%, bo sala la kati ya même énergie. Même ate bo sala kati ba même loge te, bo sala la kati ya même énergie, bo sala esclave ya baninga bato. Et ça bo solo. Abo pesa ba réponse sikoyo. Argument contre argument, boya na ba argument na bino. Boya kana ba argument na bino a na zo finga motote na lobi bo solo. Boya kana ba argument na bino.
association bandoki Isidore Ayatonga ndoki Malalu ndoki Bernard Pongi ndoki Sirène ya Los Angeles ndoki bobimina polele bobimina poisa bakadia mpemba ya diaspora bana ya Kwilu bana ya Kongo mfwe ya Mavula tokangi bandoki Gertrude Malalu Isidore Ayatonga Sirène ya Los Angeles Bernard Pongi bandoki ya Congo babimina polele babimina poisa babimisi manifeste à l'ocouté à cimetière ya vert jaune rouge et vana na cimetière botuna bango vert jaune rouge lingo lobanini botuna Bernard Pongi jaune blanc oya tia na YouTube na ye lingo lobanini ba salut maçonnique oya sala kana lingo lobani botuna ye vrai ba question ezati ba ko loba susu ko non Clarisse Akwala tout Bernard Pongi pona nini ya lobaki parce que franc-maçonnerie elingaka ba chrétien te elingaka ba pasteur te et botala koto bango bakanga ba congolais na ba congolais bakanga bango awa boye na biloka franc-maçonnerie na biloka ya Debraza na kati ya la mairie ya Brazzaville et ba symbole yango ezali et moto ayaka ko délivrer Congo ezanani ezali Jean-Luc Kamani ezali Bernard Pongi te ezali Isidore Ayatonga te faux porte-parole ya Mokoko escroc monene oh Mokoko akobima avant le 31 décembre tuna Isidore Ayatonga wapi Mokoko abimi avant le 31 décembre là je fais du concret hein nazo poser ma question hein nana fingi motote depuis na koloba mais pour ani bango bazo ya kofinga Clarisse Akwala basana ba argumenter basana loko moko ko pesa na bato te bayibaka kofinga bayibaka ko dénigrer bato alors siko na bimisi ki sirène na bango na bimisi ki marine de nuit na bango na bimisi bo salete na bango basaka na butu bato bapumboka na butu alors botuna siko Bernard Pongi quel esprit elandaka ye soki eza esprit ya jalousie te botuna Bernard Pongi est-ce que Bernard Pongi abukaki ba DVD ya bato te live asali esprit ya jalousie ya domination Bernard Pongi azali un antisocial alingi bato te alingi bato ba évoluer te moto asali ba DVD na ye asali ba CD na ye ya buki yango live c'est un antisocial Bernard Pongi wana tout bopose yango na Bernard Pongi e botuna siko Isidore Ayatonga yo yibaki bafoto ya Clarisse Akwala to yibaki yango te botuna bango maintenant botuna sikoyo boye Malalu botuna Malalu akendaki koboma Gervais Mbumba na kati ya Canada to akendaka te maintenant botuna sirène na bango wana Los Angeles est-ce que Clarisse Akwala satanga kombo na yo est-ce que Clarisse Akwala satanga kombo na yo sirène oyo bimi oyo pona malanda ngombe Simba Sak azali Simba Sak ya Bernard Pongi Simba Sak ya butu ya Bernard Pongi bandoki ya Congo babimi na polele babimi na mpwasa soki omoni association bato ya likundu yesengeli obelela bamalanda ngombe bino boza bamalanda ngombe bamosusu wana bamalanda ngombe tokotanga bakombo na bango na nsima parce que bapreuve ezali bino boye masolo na bino ou bino boye kombo ya Clarisse Akwala boye masolo na bino bomoni Clarisse Akwala asaka masolo ya balio to batata na bino baza banani soki batata na bino Sassou Nguesso 8% bon batata na bino ke sala na bino bato basali ba soife ya mbongo bato batonda kate na mbongo bato bateka batata na bango bateka milimo batata na bango pona ko luka ba grade pona ko luka ba honneur mena ngate ngana sa na bino boteka batata na bino boteka ba mama na bino pona ko luka ba honneur wana eza vérité moto aboma tata na yo moto aboma mama na yo akokende soko sana Sassou Nguesso 8% te bo poser bango ba question wana et bana tout o bango balobi ko eza bana ba sanse basala kana Sassou Nguesso 8% bandoki ya Congo babimi na polele babimi na mpwasa bandoki ya Congo babimi na polele babimi na mpwasa
tozo belela trop c'est trop. Trop c'est trop. Botala ndenge nini Isidora ya tonga ake kosala ako senga 1600 euros epa moninga mobali asali ba manipulation kuna basengi ba mabonza ba bibisi ko ba intellectuel mabonza bako bazo senga bato ba mabonza na internet. Est-ce que bato batindaka bato basala ba vidéo bako senga mabonza balobi que église exit bona bango moko siko bano senga mabonza bobimi ba intellectuel ba mabonza bobimi ba intellectuel ya mabonza voilà Clarisse Akwala azoloba alors bokena koluka badate oyo est ce que biloko bamonaka yango lisusu Congo yango oyo alors bino boyaka na bapreuve na bino oyo bino na kati ya Congo bokoloba bovandi na nsima ba Facebook bovandi na nsima na kati ya bandako na bino bolobi ko bino boza na mindoki ya kokende olongola Sassou Nguesso 8%. Alors question yango oyo sikoyo Bernard Pongi wapi mindoki oyo olobaki ko okende olongola Sassou Nguesso 8%? Wapi yango omoni obimi lokuta omoni obimi pervers narcissique kaka na kati ya ordinateur na yo okende olongola Sassou Nguesso 8%. Maintenant botuna bato ya Congo mfwa botuna bato ya Kinshasa botuna bato ya Pointe Noire bato ya Kwilu botuna bango bato baya kosala bagrimace na kati ya internet bato bayaka kombrouye bato na kati ya internet bato baya kosala ki mari de nuit na bango basorcellerie na bango bazosala bashow na bango na kati ya internet bakanisi ke bango baya koutilize komba Clarisse Akwala bokosi boutilize bakomba batata na bino boutilize bakomba bamama na bino nazoyebisa bino boutilize bakomba bato bakolinga koya kotia zelo na kati ya misala ya bato bazolinga koya kotia zelo na kati ya misala ya bato. Est-ce que yo mpona kosala komba na yo esengeli nani yo dénigrer moto mosusu mpona kosala komba na yo esengeli yo dénigrer azoyebisa yo tindaka Clarisse Akwala mbongo na bango akomi Clarisse Akwala bokosi bandoki ya Congo babimi na polele babimi na mpwasa bato mabonza bato baza na 1600 euro te balongola Sassou Nguesso 8% ayibaka mbongo nyonso akosala mabonza basenga mabonza balobi ko bango bakolongola Sassou Nguesso 8% miyibi bato alokuta bato mabonza baza na 1600 euro te bavanda na poto baza na 1600 euro te baza ba ingénieur baza na 1600 euro te boza na 1600 euro te bosengi mabonza o bango bakolongola Sassou oyo mindoki boso mindoki ya 1600 euro ezalaka wapi bokosoa mindoki na 1600 euro baingénieur ya mabonza bandoki ya Congo babimi na polele babimi na mpwasa e baza ba franc-maçon et calendrier na bango ezali nini 6020 ezali 2020 alors siko nga na pesi siko argument nanga e moto akokakola argument nanga aza te moto akoloba te ko Clarisse Akwala afingaka bato lokuta na pesi kaka argument
alboke no tuna siko Bernard Pongi asala vidéo boke loba na Isidore ya tonga asala vidéo boloba na Malalu o akeda olonga bilamba asala vidéo ba pesa réponse boloba na Sirène o ezali na Los Angeles basa ba vidéo ba pesa ba réponse onga na zolo boyo ba koyeba ko pesa ba réponse te eloko bango bayebi ka ko dénigrer bato et politique wana eza politique ya lisuba politique ya lisuba ezalaki ya ko dénigrer bato et fait de fait oyi komona nini tomoni que Jérémie lisuba azongeli epa asasunga so 8%. Tomona mwasi ya lisuba kenda kozoba mbongo epa asasunga so 8%. Bapesa na bambote babomi bato esili après bakopesa na bambote bino bakosaka na banani bino bato ya lisuba bino bato boeshue deja na lisuba bino bacobra bino bakokoy bino babevillier bino bandoki ya Congo bato bomassacre bato bassassin bempoli bosaba bokotelema devant baninga mibali te bino boyebi ka kosala bozali bato ya ba inbox bozali bato ya ba inbox bokokoloba en face bona moto te bozali bato ya ba inbox bino bandoki ya Congo babimi na polele babimi na poisa bato basa eshua déjà depuis lisuba babimi na polele babimi na poisa esikoyo nazosukisa sikoyo ukungolondele yebisa biso oyo boeloko bino bokanga na kati ya la mairie ya Brazzaville ukungolondele yo na tata na yo oyo bokanga Congo boyebisa biso biloko oyo bandoki ya Congo yango oyo bokanga la mairie bokanga bakongolais bokofongola yango bino bandoki bamere alokuta bamere moyibi